Zali ya solo tata episcopo akala Mbujimai atiki biso na ba 15h ya lelo eza ya solo. Kasi bongo abelaki akotaki l'hôpitalo akotaki hôpital oyo babengi clinique universitaire oyo ya Kinshasa nde lelo aye kotika biso. toyoki ke azalaki na mibu tuku mwambe na mwambe yoza sango yebi tokoloba ke na bomoi ne ya mosala ya Nzambe asalaki Nzambe mibu boni pe nini toko simba na misala ya Nzambe asalaki ya solo asali 88 ans mibu tuku mwambe na kati wana akokisi 60 ans tuku motoba ya kinganga Nzambe mpe akokisi 50 ans ya kitata episcope na kati wana asali misala ebele toyebi ete azalaki recteur monene na mboka na biso makambo ya education wana classe akambi yango banda kala kilelo kosala kaka na kati ya zalaki président oyo ya conseil d'administration ya ba université nyonso ya Congo po asalaki mosala monene bandaki yango na kati ya Lovanium na ndenge baye ko changer kombo wana ekomi université du Zaïre kilelo na kati ya ecclesia asali mosala monene azalaki tata episcopo na Kinshasa kuna asalaki mosala monene na cardinal Malula mpe tata Ichu nde sima baye kopesa ye ngwende awa na Mbujimai ya kitata episcopo awa tango akomi awa nde aye kosala mosala monene lisusu na kati ya crèche ya Mbujimai awa tango akomi na ba 1992 ya liboso oyo asalaki ya monene ezalaki synode diocésain po na kobongisa makambo ya diocèse na kati wana kotala makambo ya économie makambo ya pastoral makambo nyonso zalaki neti nzela moko boye ye asalaki po diocèse nyonso elanda nzela wana sima aye kotia structure ebele awa na kati ya pastoral ya diocèse kotia ba paroisse ya sika ebele lisusu tango nyonso soki makambo emonani azalaki ka présent neti tango likambo ya ba reflet ya shaba salamaki ye azalaki wana yambaki ebele ya ba reflet wana baye koyokana na gouverneur kotia site mobimba esika ba reflet bafandaki. Monseigneur Chibangu asalaki yango zaki na nini kaka na ba 1993 tango bato balongwe katanga kuna bazonga na Mbujimai moto azalaki wana akambaki bango yambaki bango oyo tozobenga site Chibombo Chimwanyi na tango bato ya fidèle bakotaki pe ya telemaki zalaki wana po na kopesa ba courage bakima te na ba Noël na ba Pâques nyonso sera kokoma kaka ba lettre pastorale to bengi lettre pastorale. Monseigneur Tarcisse Chibangu azalaki episcopo na Kosunga cardinal Malula na Kinshasa lokola pe basusu na lingomba na bango ya ba episcopo tokoki koloba te asalaki mosala mingi pe na makambo matali rite congolais kondimama na yango na ecclesia katoliko ya Roma. ezali bongo Monsieur Chibangu azalaki moko ya bato bakendaki na concile Vatican II kuna azalaki ye moko moto mwindu expert théologien na ba 1962 wana nde kozonga na ye abundi makasi po na oyo tozobenga na français théologie africaine komi ba mikanda ebele pe na ba enseignement na ye azalaki kaka kobunda po théologie africaine efanda penza na Afrique pe na kati ya église mobimba yango asungaki makasi cardinal Malula na nzela wana po makambo neti barite congolais oyo olobi atiaki loboko na kati wana po eyebana po bato babanda kosambela Monsieur Chibangu asalaki mosala monene na kati wana.